Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nzambe a pambola biso. Bato nyonso bakozwa libaku ya koyeba landa message oyo. C'est votre humble serviteur Enoch Babinga. Bien-aimé de Dieu, nalingi to partager pendant quelques minutes message oyo. Nzambe asili koyeba pesa biso. Et ça dépend de oyo bokozongolu ya koyeba na kolanda yango. Partager kabola na papa, kabola na mama, kabola na mabota mobimba. Parce que nanzela ya koyeba na ko partager Nzambe akoyi kosala ete molimo moko mibale misato milimo eba na kobika. Nzambe apambola biso yambona pesa message na ngai. Nalingi totika nano ngonga oyo na se ya loboko na Nzambe. Saint-Esprit, je te dis merci. Totiki ngwa oyo na se ya loboko na yo molimo mosantu tozala mokamena nyonso na kombo na Yesu Christo. Amen. Bien-aimé, napesi d'abord meilleur vœu na bandeko nyonso ya monde entier. Nzambe apambola biso de loin et de près. Ba bonne fête na ba papa pe na ba maman. Oui, bien-aimé, yambona pesa message oyo nalingi ko rappeler ba papa, ko rappeler ba maman les sous. Bien-aimé, nayebi ke ba papa mabota tozoba na ko préparer ba festivité et okomona yope ozana bana ozala libota. Ils ont un message d'attention et de prudence makasi. Bien-aimé de Dieu, yambona banda, nalinga pesa biso kaka annonce et nabilili peut-être bokomo na nebandeli. Eza pona bana oyo Nzambe asili koyeba na ko pesa biso lokola likabo. Bien-aimé dans le Seigneur, nayebisaka bana na Nzambe lokomoko makomi ezoloba celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Moto oyo a defisaka Nzambe, Nzambe atikalaka na nyongo mokote. C'est notre orphelinat Matondo, bien-aimé de Dieu, si c'est l'avenir Minikongo 78 dans la commune de Makala. Mamozo kabiso na musika na pembeni, ozo préparer ba festivité, joa bana oyo pelokola bana na yo, sunga bango, prêter bango mère forte. Kanisa bango na loso, kanisa bango na sukali, Nzambe akozanga te ko pambola biso. Biso bango lokola bana oyo boti. Bible zoloba, la vraie religion consiste à assister le veuve, les orphelins. Ezali etinda oyo Nzambe apesa biso, be mission oyo parmi ba mission oyo Nzambe apesa biso. Na pambolio déjà papa, na pambolio maman, na pesho déjà merci pour na koyeba ko prêter main forte pour na bana oyo. Ko bosa na bango te, kanisa bango ekozala lipamboli yama kasi. Merci, bien-aimé de Dieu. Nalingi to partager pendant quelques minutes ce message que Dieu nous a révélé pour na koyeba ko prêter biso attention. Bien-aimé de Dieu, ces derniers moments nous sommes vraiment en pleine prière et Sakaba Nzambe à chaque moment que le Seigneur nous donne des messages, ce qui Nzambe a péché nzelate et to sambelaka priaka et to tiki yango na salobo ko Nzambe. Mais ce qui Nzambe a péché nzela koloba c'est que Nzamba lingi milimo moko yeba na ko bika. Yango ko bomba ngo pona yote kabola na bandeko, kabola na papa, kabola na mama, kabola libota mba monde entier pe na nzela na yango milimo ya bana na Nzambe ekoyeba na kozala sauver. Bien-aimé de Dieu, je vis une vision que le Seigneur me montra et nazomona na kati ya vision ezalaki na mai, ezalaki na zamba pe na moni na mopepe. Et je vis na moni ba être moko bazalaki très compliqué et ba être mususu bazobima na mai, ba être mususu bazobima na zamba, ba être mususu bazokita lokola na mopepe nde ba parachute kitaka. Et
ba être oyo ba bimaki na mai ezalaki na ba esprit soki ebimi na mai ekomi na mokili ekomi lokola bato. Et de même aussi o bande ko kita likolo lokola ba parachute soki bakiti bazo koma bato normal. Et de même aussi o bande ko kita na zamba et namoni ba être oyo ko tambola mokili mobimba et subitement naye komona vision image ya mibale plutôt namoni ezalaki na ba site touristique ezalaki na ba classe et na ba milliers surtout bana na biso oyo bayebaka na ko se retrouver et nazomona ba être oyo tango bakomi na mokili bakomi bato pe tango bakomi lisusu na ba site bakomi na bekole bakomi na ba place ebele bana na biso peut-être bakendaka ba vacances bakendaka kosangana na moni ba être oyo bazokoma milinga et milinga ya mwindu oyo epanzanaki partout ekotaki bisika bana ebele base retrouvaki et milinga yango ezalaki tout noir et ezalaki phénomène moko très bizarre et milinga oyo tango ekomi tout noir et qu'est-ce qui se faisait et milinga oyo ebandi ko vanda na mitu ya bana surtout et tango evandi na mitu ya bana et nazomona bana omoni nde tomonaka bana elongi na ye eza moto azotala me namoni mitu ya bana ebaluki makasi na kobondela kotuna elobela nzambe Seigneur pourquoi ces images nzambe kopesa alerte pe ko tirer attention na ba papa na ba maman et koyebisa biso ba papa na ba maman kosala très attention na ba moment oyo ya ba fête eza na ba esprit mauvais que le diable a délégué et ces esprits babande kovanda surtout na mitu ya bana. Pourquoi? Et Dieu me disait bavandi na mitu ya bana pamba te eza na bana ebele oyo Satana azui bana kobundisa akobundisa intelligence na bango akobundisa mitu na bango ba papa ebele ba mama ebele bakomona après ba fête nazomona à 2025 bana ebele bako perdre ba capacité na bango intelligente bako perdre mayele et bana ebele bako koma bateti parce que Nzamba et biso le diable a telemi makasi eza na bana ebele baza na badon ya intelligence ba lokola ba génie et eza na bana ebele baza na makabo ya Nzambe bokila molili et comprendre que et makabo o Nzamba pesi bana et le seul moyen ya koyeba na ko s'attaquer ezala ba moment oya ba fête petango tokokota ania sika bana ebele bazwa ba trouble mental ezala bana ebele mituna bango eko fonctionner sous malamu te ezala bana ebele et bakokoma bateti ezala bana ebele bakolongola bango badon bakoyeba na ko étouffer bango. Bien-aimé de Dieu, maman papa ozolanda biso et to pekisi biso te bana bakende bisika ya kosakana bakende bisika ya kosepela mais le Seigneur nous interpelle na ba papa na ba maman avant d'amener vos enfants prenez le temps de prier senga protection ya bana Bible zoloba na Matthieu chapitre 2 na naissance ya Jésus le roi Hérode abandaki kotinda il avait compris que tant ba mage baleki na nzela na ye ayoki sango ke ezana mokonzi moko abotami alobi mokonzi o lokola abotami bokende bozulanga pe ba nouvelle tango bozonga pe na kokende ko adorer. Or ce n'était pas la vraie version auquel le roi Hérode abandé koluka. Le roi Hérode alingaki aboma nde Jésus parce qu'il avait vu l'étoile de cet enfant voulant à tout prix ayebana ko étouffer étoile mwana wana. C'est le seul moyen ko yebana ko étouffer étoile mwana wana pour que l'étoile de Jésus ebana ko apparaître te. Na sepela ki na Marie na Joseph
ils étaient très avertis. Comme on a ange kobimela bango koyebisa bango bozwa mwana bokimane moshika en Égypte. Et c'était la façon auquel Dieu a utilisé la protection. Il y a le bébé qui voulait sauver l'humanité. Et vous remarquerez aussi au temps de Moïse, c'était le même phénomène quand Pharaon a compris que cet enfant, et vous savez, dans le mysticisme, bato mokili molili ba monaka déjà mushika étoile oyo mutazana ngo peut-être avant même yomoko omiyeba, avant même yomoko obotama. Bien-aimé de Dieu, nous sommes dans les temps de la fin. Ezana armée moko ya makashi oyo nzambe azui bana ko préparer pour affronter le bête, et pour affronter la bête plutôt, et cette armée Nzambe akobanda ko utiliser bana na biso makasi. Et Dieu akoyebisa biso Nzambe apesa ki bato belé mission. Ezana bato belé ba faillir na mission na bango. Ezana bato belé ba bungishi mission na bango. Et Dieu, il y a une génération. Yango komona bana ebele babando lota bandoto babando pesa baboti na bango ba mystère. Soko zana mwana bwena ndaku. Bien-aimé de Dieu, batela mwana wana malamu. Et le diable est savant, ayebi malamu ke bana wana baza batu oyo bakobundisa armée na ye ya lobby pona ko affronter bête. Et c'est pour cela le diable veut détruire les enfants. Maman ozo kangai, papa ozo kangai, bien-aimé, protégeons nos enfants. Prenez le temps, ça là ba prier, ba imprécation, ya protection ya bana. Bano bako kene vacances, bako kene ko sepela, bako kene bana bisu to monaka awa. Peut-être na mboka na biso mona bana misu bakena ba bisika bazokanga ba photo pona ko sepela ba festivité ya fin d'année. Et bien aimé, et c'est dans ce milieu pareil que le diable va descendre, parce que Nzambe ko talisa biso ko bana le 25 ti le mois de janvier. Eza mission moko ya mabe oyo Satan asili ko pesa ba koliti na ye pour ba détruire étoile ya bana. Et parce que bana ebele ba koma ben possible na yebi biso nyonso ba boyo mama oboti nyonso soki mwana et fonctionnement na ye eza sous malamu te, comment s'inquiète. Ils en a bamba mebele à ça la crise parce que moi nazo sala makamura mabe. Ils en a bane belé bakokota na musala ya ba drogue. Ils en a bane belé mituna bango ko beba bakozala bakoma na ba lesbianisme na qui peut de reste, et ce sont des phénomènes. Et milinga wana, ce sont des esprits qui viendra envoûter la tête des enfants. Bien-aimés de Dieu, protégez nos enfants. Sambela pona bana, sengela bango prière protection. Kobimisa bango pambate. S'il s'agit même de donner les actions de grâce pour tes enfants, là où tu pries, là où le Saint-Esprit va te convaincre, sala yango. Parce qu'il y a une mission. Parce qu'en année 2025, il y a ezana bana o nzamba poni bakote ya sango malam. Ezana bana o nzamba poni bakozala mayele. Il y aura même les enfants de la diaspora o bakokola un jour bakoya na Congo. Nzambazo préparer bango pour l'avenir. Nzambazo préparer bango pour na makambu ya malamu pour na relèvement, parce que ezana mikolo ebele oyo nzamba pesa ki mission, ils ont failli. Et le monde des ténèbres côté là, mais surtout dans ba moment ba fête oyo. Protéger nos enfants. Bana bazali pamboli oyo utaka epai na Nzambe. Le diable, il est vraiment en colère. Il y aura beaucoup des enfants après seulement le fait. Mais sous ce que dans décembre, beaucoup de monde a un phénomène très bizarre. Le collègue a janvier, février, mars, avril, tin mois de juin. Parce que le diable a peur de ses enfants. Azobanga, aibi ke baza lokola ba Moïse ya lobi, aibi ke baza lokola ba héros ya lobi, o ba ko affronter mongo na nzamba ko pesa bango ba capacité ya makasi. Yango moni ba moma o milinga ya mwinzu wane bande ko zwa bana ko bebisa bitu ya bana pour que mission na bango ekokisama te. Et na sambeli na kombo na Jésus Christ wa Nazareth. Il est le Dieu qui protège.
Il est le Dieu qui garde, Seigneur. Il est le Dieu qui sécurise. Dieu qui avait averti Marie et Joseph pour protéger l'enfant. Et ce Dieu-là même est venu nous avertir pour que bana na biso ba ko batelama na sambeli makila na Yesu Kristo ezala likolo bana. Bisika kotambola bisika kozala makila la Yesu protégé. Akolia nguba etika la nguba, akolia frite etika la frite, akolia lipa etika la lipa, parce que le diable va utiliser même des restaurants, restaurants, place ya kosakana na nzela ya kolia pour que milinga envoûtement wana ezobana que nos enfants soient détruits, parce que azo vimona oyo bango tazomona lobby na bango o bazali yango protection ya Nzambe ezala na kati ya mabota na biso. Partagez message oyo, partagez et priez aussi pour les enfants. Kobimisa bango pambate. Bien-aimé de Dieu, le diable est tellement en colère. Yango moni ba phénomène pédé et belé. Surtout ba papa, ba maman obozana bana basi na bandaku. Et le diable milingane ko bango ba fox ya ba inceste et ko telema et belé makasi ba nebele ba kokota na ba drogue na makambu ya mabe de le bas âge. Or, ce sont des rises, ce sont des envoûtements. Et ce mois de décembre, janvier, février, mars, avril jusqu'à juin, ce phénomène se passera. Et cette manifestation, Dieu nous avertit pour que nos enfants soient protégés. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur Enoch Babinga, le messager de Dieu. Je suis venu pour avertir ma bota Nzambe na temps yaba Israël. Ils envoyaient toujours les prophètes, ils envoyaient toujours le messager pour que ce avertissement. Et la Bible nous dit ceci dans sa parole.